MDGTV, une chaîne white pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Nzoka basango pe babotaka na bango babalaka na bango bazala na bafaye makambo eyi minene yo mbuto bandiamu deja te mafuta ya sika ezali nga bino la grande dame bandeko babolingo kande tomesana oyela bino basango kande bozomona na image abe Blaise bandeko certainement toyebi abe Blaise abe moko yanke abe moko ayemba banzembo ya mokili na likolo ya chere abe moko apeselaka na se akwiti bato bayebi ye azalaka koka mpenza meli bosante ke no amelaki bon de toutes les façons na église catholique omela ezala nango interdit te eza mpe lisumu te selon doctrine na bango na batiktok bavideo ne circulaka vraiment abe moko oyo ateyaka na sens humour ebele kosekisa bato tusa bandeko kaka ndenge kongango ezalaka bolali bolamuki makambo ya sika biso oyebi basango babalaka te toyebi ke bagrignotaka na bango wana toyebi bagrignotaka na bango mopanzi ndenge ezalaka kaka bandeko babolingo ezala ya kobombama kwa mais curieusement abe Blaise abombi te abe Blaise abombi te abimisi mpenza mare apale na mafanto banini donc bino boyebi kaka kongo ndenge ezala na makambo nango bato mpe bapiblie te nde biso mpe tomonaki yango tolobi tokofanda nini te songisongi.com bandeko biso oyebi kaka kino basango bao basala te bao basala mambo wana te bao basala bachasse te bao babalaka te bandeko babolingo à notre grande surprise tala sango Blaise bandeko aza na mare na Palestine banini vrai chéri ko tala mafanto kitoko kande bomona na concordance donc balati en famille quoi uniforme penza donc pink rose kobanda na tata mama na bana en tout cas esali bien epesi ko ntango ya mokili mona makambo les amis image oyo ekamwisi esekisi epesi na pasi en même temps pasi pourquoi parce que eza na bato bakokufa likolo ya hypocrisie ya bavi moko oyo babengami basala te mais au nom ya je sais pas moi quoi tosala kaka tosala toyebi na biso yango ke basango baza na bavi secrète ebele toyebi basango babotaka mipanzi toyebi basango bazala mpe na babasi na bango na mais en catimini pourquoi parce que na église catholique ezali permis. Pourquoi ne pas voter une loi kopesa basango nzela babima na via hypocrisie opona kosunga bango na place peut-être ya kotika bango basumuka na secret boye babima masumu ofele malamu baofficialize yango comme ça bazala libre lokola bato nyonso eselenga même ta pasi tala moto to mpe bato bana posa bavivre comme tout le monde balinga mpe basi babota mpe bana et malheureusement appel to mpe mosala bango bazosala epesi bango nzela te sikoyo ya mawana na ya pasi eza ya mabe ezaki il est fort en secret et ezosala mabe et ezosala malamu te sikoyo soki ezaki officialisé légalisé tolinga toya kobetela ngo lisolo te n'est-ce pas voilà mais le fait que kuna eza permis te kuna ezalaka bongo te ezalaka te mais na nkuku ezosalema donc c'est tout à fait normal et scandalisé nde place mabe sikoyo ezozala bablesse nde yango wana parce que elobama mabe kolobama ata tolingi te botika banani basango bato lokuta bato babotana na bango pembeni babala bazwaka na bango basi ya koboma vous voyez mpe babilo mwa bongo vraiment média ezali instrument oyo so tolobi tosalela yango bien bandeko bondimela ngai ça va aider beaucoup
ekosunga ba communauté belé ekosunga makambo ebele ekolongola bambeba ebele ekobongisa makambo ebele neti eloko o so tolobi to oseton bato tu tosala yango bamakelele basango bazwaka même mpe chance wana parce que mposa na bango eza bavivre lokola bato nyonso mais malheureusement mosala baosala ezoko appel soki mpe vocation soki eloko nini tobenga yango ekopermettre bango te ezopesa bango nzela na te mais siko malheureusement le fait ke baya na droit wana te baosala yango en coucou ou encore en cachette to pas en secret ezosala mabe makasi naoka période moko bamekaka kotelema basango bamekaka kolobela likambo yango parce que mpona bato bayebi te valentin boyoka basefetaka saint valentin valentin akufa mpona makambo oyo ya bamabalo ya babolingo oyo valentin azalaki prêtre oyo alingaki mpe ke basango bazala mpe na badroit wana bino boyebi surtout na baépoque wana na batango ya kala nde bato bana kozwela mibeko les gens étaient tellement extrémistes ke bandeko bolimbisa ke soki likambo to eloko moko oyo majorité ya bato baza pour te ou encore baza d'accord nango te donc on risque de te lapider. Valentin est mort comme ça. Donc Saint Valentin oka bato bafetaka Valentin est mort à cause de ça. Période moko na yo kaka bamikolo eleki bambula eleki awa on dirait Vatican ezalaki d'accord bavote loi wana bapesa bango accès to mpe nzela wana parce que ils ont constaté que baabus sexuel ezalaki mwa ebele mais il paraîtrait basango akala balingaki te balobi bango basali kisango bademere na eloko wana bakoli bakomi mikolo donc ekozala juste te bamisusu baya jouir to mpe bakovivre eloko mosusu donc nde esalaki ke non ok pour na équilibre po tozala fait tozala juste donc tozala na deux poids de mesure te etikalaka ndenge wana mais moi je crois que baloi echangeaka mpe kolala kolamuka makambo echangeaka mpe révolution eyaka toujours en tout cas avec le temps moi je suis sûr et certain eloko oyo olongwa parce que oyo eza kosunga baninga te vraiment ça c'est pas honoré eza kosunga baninga te et ça fait pas bien baa mpe bato bana mai na makila nzoto esengaka nzoto eninganaka nzoto basala yango mpo eninganaka makila eza na moto bandeko likambo nini boya kobomisa bato lelo basango bakoma bapédiatre bakombo wana tolinga kotanga yango mpenza tro te bino boyebi kaka réseaux sociaux basango baza cité parmi bapédiatre basango baza cité parmi mibale ya bandumba oyo bagrignotaka to mpe baliaka mipanzi récemment toseki avec un ami ya mosele na nzambe c'est un prophète aobetelanga lisolo mwana na ye moko ya église ayebisi papa nabetelo lisolo nasekisa o ayebisi sango moko aotianga litoi na kisasa apparemment aza sango moko mpe ayebani aotianga litoi ngai nayebisi ye makambo bolingo neti yo ndimi otianga litoi ndima mpe naposa kopela bastati sango traité d'immature ayebisi chakela histoire immature ndeni yo olinga ngai sikoso nalingi oyo toko mwasi na mobali ya bolingo te do bolingo efutalaka bolingo lifo ya moko mwa epe ndima na posta bandeko sango fâché tout ça pourquoi parce que aza sango ana droit ya makambo wana te selon mobeko ya mosala oyo azosala mais etant qu'humain wana mai na makila alingi avivre lokola moto nyonso alingi mpe explorer monde yango avivre bamerveille yango asepelisa nzoto mais malheureusement donc quelque part eza kosunga basango te bandeko soki bandeko toko oseton tolobela makambo oyo bandeko basango bazwa liberté ekozala malamu mingi parce que boye ezoscandalize
oui biso yebi bango babatama ambote et en voyant ceci et ça scandalise donc le monde en parle et ba fidèle na bango biso za biso kuna te mais bato ba considérera bango bato bandimaka bango quelque part et bomoni tike bazoko scandaliser bazo blesser bango et puis bazo vous voyez un peu donc c'est un peu ça en fait. Donc c'était ça pour l'émission d'aujourd'hui. En tout cas, pour le banabiso mingete, tu cas to laksa bien to présenter nos familles ya Sango Blaise. Tu bi Sango na biso o attaquer passer Marcelo na ma salle d'attente. Cela voyez que catholique est salle d'attente pour nos Kelly Felo. Ah Blaise aya mabe. A senga même débat. Bon de passer Marcelo qui m'a to pas boyara nae. Kokima c'est trop dire. Sango Blaise alikara période moko et pas Sango mokonzi Israël Mutombo a senga passer Marcelo débat mais bon est-ce que là au sane maté a défendre mo banti valer rebelle hein na ndenge na e et a sango mo kulo bato ebele balingaka e azana sansa imoko makasi na ba prédication na ba roté na e et moi roya ne pas zo animé pe oka yembi penze mo pe afali pe liboso cher vous voyez un peu donc asa mo bat balingaki na communauté ayebani azala so na kananga kuna mais en tout cas ayebani c'est ça mo ya star banini récemment na tali vidéo mo na partager en même lobby so bozana ba fiancé na moi si il faut tester na ki di baka bo vandi ya ozipi mbata tala so moi si malamu ta so une femme soumise tango beti mbata so omoni abandi olela aseka mwasi akobala ou encore abombi elongi akangi elongi abombi elongi lobi otikanga ozobetanga mponi na mwasi akobala mais so omoni ka ozipi mwasi mbata ou encore ofente mwasi nde tolingo beta ye eke askive to pa azwi garde aosa neti bajar di jar keno aluka nete me ozongisa keba wana mwasi akobala te vous comprenez donc baje na ye amwa moto babiloko ya ndenge wana et c'était vraiment marrant. Et donc bat balingaka ye pona ba na ye wana donc lelo sango bandeko donc nzokande sango na biso ya moto moko bandeko mbisi ya moto moko nde likambo et abonnez-vous moi c'est Siram DGDTV mafuta ya sika moi c'est la grande dame et commentez, likez, partagez tout le monde anime balasima de bonnes choses à vous. Merci, au revoir, bye. MDGTV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.